makambo ezolekela Belleville na filme eza makambo oyo ezolekela bandeko ebele na ba quartier na mabota na bango bilenge boye il faut kozonga na famille bota olingaka Belleville tika kosala sambla olingaka Belleville tika kosala sambla olingaka Belleville botika kosala sambla famille bota balingaka Belleville batika kosala sambla ebele conscience na bango bayebi donc Belleville azawana pona koteya pona kosunga bandeko na biso na bakushi nyonso likambo etali mabota likambo etali mabala likambo etali famille likambo etali mboka Belleville azawana pona kolobela ngo tala ba parents na ende bakomi ko influencer libala oyo ezaki mutu oyo ezaki libala ya mwana bango te bakomi ko influencer kaka mobali bakomi bazo motiver pe mwana bango pe lokwa ntaba bazo bende na singa andima ne bindima ndima tala mama Marie-Jeanne akufi likolo ya souci po bana Belleville akenda azoko kalisusu te eloko soko eza ya yote kowelela yango te parce que nzambe ye moko mokonzi na biso tout ayebi scénario ni na koma nyonso na ba vie na biso nzambe ye moko ayebi yango na biso makambo ezoleka na ndaka ba voisin etali biso te. Nous on est là pour soutenir notre artiste, to pousser artiste na biso. Oui, Belleville ça déjà likolo papa Kulu tozoloba Belleville ça déjà ça des films bien oui, mais il faut to child sous maboko parce que lelo na mokili soko tali lelo batu bazo ina batu kaka gratuitement batu bazo boya ba opinion ya batu que Gérard Lobi akolobela kane Belleville te yé fa lobela Belleville te yé fa lobela X yango na bisaka famille bota il faut bozaka fier ya Belleville so vando beti pena to sana Belleville to sana ye Poutine mama koma olingaka Belleville tika kosala sambla olingaka Belleville tika kosala sambla olingaka Belleville botika kosala sambla total ndenge niveau Belleville azonyokwama niveau mama Léa makambazo sala batu musuna bikela banda bozo silika azo sala bongo poani azo sala Belleville bongo ponani non l'exemple famille poupa tala ministère famille poupa porter na mutu nga chiriku yo famille poupa porter na wala. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Bonjour Nabandego Nyonso bozolanda biso à travers le monde. Jerry Kobetox Nabino décensé de la presse, Papa Kuluto famille Bota et puis bonjour na famille Bota Mobimba au bozolanda biso de partout à travers chaîne Nabino Jerry Kobetox TV oh nazo bisabino ki famille Bota les warriors bandeko nyonso pe balingaka peut-être balingaka Belleville balingaka Fally balingaka Jerry Kobetox boya ko s'abonner awa boya bokota excuse parce que awa to bando kolobela ba vraie valeur. Merci beaucoup na ma grande famille o ezali famille Bota o ba soutenaka papa Kulutu ya famille Bota na bango
oyo babengaki tout le temps Papa Kulutu et Saliboye Kitie Mati. Alors merci beaucoup na Yemoko Bellevie Kandi Poutine de l'écriture Mama Koma Bambote na yo ebele et puis nzambe na bolingwa batela yo parce que le sambo moko na mandaye kocha awa eza le sambo kaka famille bota bande nyonso ba congolais o bolingaka Bellevie parce que aza sœur na bino congolaise aza rwandaise te burundaise te aza ndeko na yo ya mboka moko bondela pona ye ba pasteur bozomona vision ba pasteur bozoloba ke tomoni boye balingi basala Bellevie boye bo bondela pona ye azali ndeko na bino parce que lelo soko tali na théâtre soko tali na art lelo mutu azo simba bateau de commandement likambo etali ba cinéma ya Congo c'est toujours Bellevie yango moni à chaque fois bazo bundisaka ye libondeli na bino ekozala malamu libondeli na bino ekosunga ye parce que asala musala oyo po musala na ye ezali koteya à travers ba film o asalaka bino mo bomona ba film Bellevie asalaka ayaka nango te pona ko matisa ba valeur ya mabe ayaka nango pona ko kotalisa mutu tango zo sala mabe yeba lobe ko komelobo c'est ça biti ya cinéma yango wana o biso to apprendre na ina biti ya cinéma ezali ko lakisa mutu te mutu azo boma batu otiki pe bongo soit asengi pardon soit atikali neka bongo aboma batu conséquence moko ekomeli ete alors ezala bandeko mususu pe bazo sala makambo wana to lekai na makambo e bakina kina père awa peut-être bakotala pe film na yo e bongo lisi bango mitema lokwa ba film a Bellevie donc Bellevie azawana pona koteya pona kosunga bandeko na biso na bakushi nyonso likambo etali mabota likambo etali mabala likambo etali famille likambo etali mboka Bellevie azawana pona kolobela ngo alors lelo film na ezali le monde eza film mo fo bolanda ngo na lisu mususu fo bolanda ngo na lisu mususu le monde parce que eza film oyo ekosunga bato ebele tozomona bana na premier épisode ti lelo tokomi na je crois bien Clarisse Plasma tokomi na 40e épisode oyo lelo bandeko bozo tala bozo mona niveau ya film ene ezokende tala mama Marie-Jeanne akufi likolo ya souci po bana Bellevie akenda azokoka lisusu te makambo ezolekela Bellevie na film eza makambo oyo ezolekela bandeko ebele na ba quartier na mabota na bango na ba famille na ba relation makambo ezolekela Bellevie wana toye kotala esu na ndaku oyo ezali place dozo azali tala ba parents na yende bakomi ko influencer libala oyo ezaki mutu oyo ezaki libala ya mwana bango te bakomi ko influencer kaka mobali bakomi bazo motiver pe mwana bango pe lokwa ntaba bazo bende na singa andima ne bindima ndima eloko soko eza ya yote ko welela yango te parce que nzambe ye moko mokonzi na biso tout ayebi scénario ni na koma nyonso na ba vie na biso nzambe ye moko ayebi yango ke Gérard kozala boye Clarisse Plasma Elombe c'est ça kozala boye Jemima Ibela kozala boye Prince Lomba kozala boye papa noko ya famille bota Tekas Perfume Yeso akozala boye donc to force rater na vie
botala siko film wana bon mona pena que ceux qui ont la film à Belle Vie ozo sentir que moi makambu mo beza na kata film na se retrouver pe na vie na yo parce que na vie na biso ba makambu eza kebele na vie na biso makambu eza ebele bandeko bozolanda nga famille bota bolanda mais tala lelo yo niveau film ezo kende niveau les acteurs bazo pesa le meilleur na bango niveau drame donc partie à film na biso si je me trompe pas ninga na ba chaque fois na ko enseigner parce que ngamo on a ça scénariste partie à film na biso comme wana on appelle ça apogée les ali partie à film oyo e belinga complication et elle se souté exposition et elle se souté apogée c'est le parti le plus long il y a film donc bon mati penza alors komata wana po bokita il faut bokita bien ce qui bokiti bien il faut scénariser ça na tout le corps ya Belle Vie parce que bokita na dénuement o ezali conclusion alors ce qui on dit na projet oyebi kokita te ezali kwa avion ba pilote nango équipe nango mba basali erreur moko bakokita mabe bakobomisa bato yango mona ki ba film belé ya bato bakomaka film ebandaki bien et ceux qui mabe boendeni au moins que public passe à un sentiment na ye même si on a idée na ye alinga ke si la boy yo scénariste aussi li sango boy oui mais ceux qui pena tout le monde parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ceux qui déjà bato ba olba ke film presque bato belé batala film ba olba ke aussi li sango mabe c'est que pas aussi li sango mabe. Alors il faut avoir l'intelligence, la sagesse de l'écriture. Kokoma epesa mela mutu nyonso tuté. Kokoma epesa mela mutu nyonso tuté. Alors Belle Vie quand on dit Poutine de l'écriture azwa chance wana et likabo nzamba pesa et puis aeba ko bomba ngo parce que mutu akomaka un artiste, dramaturge, scénariste. Il faut azala mutu oya zota mwana ba discipline. Parce que un metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur. Alors yo ce qui osa metteur en scène moi ya sentiment, on doit ça le ba film ya nzana nzana mbungu pum. Alors ya moni balobi le metteur en scène c'est lui le premier téléspectateur, toute téléspectatrice ya liboso. Parce que acteur ce qui convaincre scénariste était en tout cas, n'invite ceux qui bateau convaincre. Alors c'est ça, Valérie Belle Vie Poutine de l'écriture, le monde oyo, famille bota, en tout cas il faut total à filmer. Total à filmer. Tout ça la promotion à filmer na biso. Makambezo le Canada ba voisin et talibi sauté. Nous on est là pour soutenir notre artiste. To pousser artiste na biso. Oui, mais ça déjà l'icolo, papa Koulouto Zoloba, mais ça déjà ça débat filmer bien. Oui, mais il faut to child sous ma beaucoup. Parce que 10 sur 10 les a raté. Peut-être ça n'a pas 8. Mais tout le quoi comme en 9 parce que tant que télé man 9 wana et go la malamu. Donc tout l'anda filmer na biso le monde et ça dit filmer oh ngana zo mona on dirait et que kanga ko englober va filmer nyonso Poutine de l'écriture à ça et puis sur otali le monde lelo na mukili en tout cas t'es Belle Vie ou mena comment qu'on soit idée à chaque titre à filmer le monde parce que lelo na mukili sur otali lelo batu bazo ina batu kaka gratuitement batu bazo boya ba opinion ya batu que Gérard Lobi a kolobela kané Belle Vie té yé fa lobela Belle Vie té yé fa lobela X alors tant Gérard sali bon allez ba s'il te bandi c'est ça le monde Mosinzo ezara kata le monde
Mutema mabe et na kata le monde. Kobwa ke la baninga maladi et na kata le monde. Mbasu mpese eza na kata le monde. Jalousie eza na kata le monde. Mobali aye kobala mwana batu. Peut-être mwana yendeko na yo. Mo préféré bo sala iloko ane akoma mobali ya mwana na yo. C'est ça où eza dans le monde. Donc bandeko nanga film na biso eza kitoko makasi parce que Belleville salaka déjà biloko bien. Asaka déjà ba film bien akomaka déjà asa na maîtrise. Et Marambazo Sal. Alors, il faut total film. Famille Bota, il faut soutenir Belleville toujours. N'a qu'à partager. Et ça, la famille, on va protéger Belleville, la famille Bota, bazate. Parce que les lots total, on va mettre le bateau, bomba bilongité. Les lots moutuna mouta, comme il y a vrai naïe. Les lots comme une vraie. Donc, il faut, biso famille Bota, on doit protéger notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est Belleville, Kandi, Poutine de l'écriture, Mama, Kioma. Et ça a été Nicolette Douma. Et ça a été Judith Mboyo, Mwana Popi, à Djobour. On a dit, on a un film à Belleville. Et ça a été Bella Dinganga, la patronne, moi c'est Mwindu, Yangolo. Yebiselanga maman pasteur Titi la source. Atala le monde. Et ça été maman Anima Longa. Maman na Mapasa. Maman na Élisée Lombula. Maman na Davina Lombula. Maman na David Lombula. Nde on a biso moi on a biso Mbinza cité des anciens combattants. Donc famille Bota tokota na distraction T. Tokota na distraction T. Kokende kotala eloko moko boye te oyo kopesa yo leso moko te. Kokende kotala mafinga moko boye bazo finga na kuna te. Zala focus na chaîne na bino Belleville TV. Tala niveau Belleville azonyo kwama. On a un peu de kolobalabo akangama na lokolo moko asala kaboy a jouer les après film oyo uti koleka oya banyoko la kele so kufayi na film le monde il soit joué sur film oyo azat un drame trop mais biso surtout na mukili mutuna mutasayela biso ba parti nzamba sayela biso to musala ngone to yokolango et to zakala ba particularité na biso. Particularité qu'on se le dise aujourd'hui, Belleville, Lelo. Nalobaka chaque fois, Aza ini edo na biso. Aza ini edo ya théâtre ya Congo. Ba Mexique Johnson bazali ba mama papa sa bazali bo pona na bino. Na lisu musupenga pe na talaka mu pe échappé on dira ça Mexique Johnson hein. Eh bah au tika liso bo ba mama passa par rapport à âge par rapport à ce qui est ndeni bo polo na ka kuna ba bala basi mususu ba za rappelle ma fille Nigeria mais ngana lobi ke kota la Belleville asa vraiment iniedo parce que akanga maka na rôle mon côté asa na ba rôle ebelé à jouaka. L'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage. Alors Belleville apportera ba caractère et personnage né nyoso ba pesa kai. Botika campagne ya diabolisation o akanga maka na mama ya misu. Tant bozo bakaka akanga maka na mama ya misu. Tout le monde rappelle ba misu so bakanga maka na makambuya mangala mabe moi si impoli akanga maka na rôle wana. So ba tie moi c'est impoli te ba tie c'est moi songi songi. So ba tie c'est moi songi te ba tie yaya mo bo 47 ya boy. L'aime sous ba drame oyo Belleville jouaka ba mawa Belleville jouaka et belé bo baza ba pesa ba tous les maires na bango te ya mawa Marco Belleville pesa ya mona ebisa ka famille Bota il faut bozaka fier ya Belleville so vando beti pena tozana Belleville tozana ye
Poutine, Mama Koma. Tolandaka ba film na ye, tozala na fier na ye vraiment. Parce qu'il y a ça la fierté du cinéma congolaise. Alors, bandeko nanga na benga bino tokende kolanda film wana. Niveau tozo kendele nango na yebisi bino déjà ezali parti apogée tozo kende na shit. Kozanga te lelo na 16h. Lelo na 16h30 parce que biso R ebana. Adresse ebana, adresse na biso ezali 16h30 pa. Nzembo na biso nzambe ya ko mobeta. Kota déjà sala de ba misala nyonso yo mutozala musala yo mutozo sokola basani yo mutozo sokola bilamba za partout na monde entier. Soko monika ka 16h pile. Pelisa ordinateur na yo, pelisa téléphone na yo, pelisa plasma na yo. Tala lelo 6e épisode. Kozanga te na ebiso le monde. Dozo akosuka ndenge nini. Na famille na ye, en tout cas maleya. Moi ça za la boyete, Belleville asali yo nini maleya. Moi ça za la boyete maleya, Belleville asali yo nini. Film ezo pesa batu mawa. Famille Bota. Famille Bota ya partout, surtout ya Londres. Base ya Londres, Famille Bota. 100% Famille Bota TikTok. Famille Bota nyonso. Boyo kanga bien. C'est Papa Kulutu qui parle. Muta kweisa tata mwasi. Aero changa na ba miniature na makambo nga na yebite. Na makambo eleka kala na zongi suna miniature. Alors moi je suis Papa Kulutu à Famille Bota et je suis là pour bandomona ba analyse mingi to bandosala na Mama Kulutu à Famille Bota. Elle s'appelle Clarisse Plasma. Potobo eli kama batata mwasi. Batata mwasi mo bazala bataba mbriema. Alors soko lingi mutu na yo salela promotion. Kolinga Belleville po ko fingere batu te. Sala promotion, to sala promotion, to tika la focus na film na biso le monde. Alors j'espère que Famille Bota bo landinga na bokebi nyonso bokende pe ko s'abonner na chaîne oyo ya Papa Kulutu Famille Bota. Famille Bota soko lingaka Papa Kulutu kende ko s'abonner na Jerry Kobetox TV. Soko lingaka pe Mama Kulutu Famille Bota kende ko s'abonner na Elombe CC News TV ya Clarisse Plasma, Mama Kulutu Famille Bota. Soko lingaka pe Jemima Ibele kende ko s'abonner na chaîne ya GITV. O lingaka Presse Lwamba ya Ekutu Famille Bota officiel. O lingaka Tonto Teka kende ko s'abonner. Bo kende ko s'abonner bo tika ko tala ba chaîne batu. O ezo pesa ba leçon moko te. O ezo eza toujours ya ko finga batu. Bo kito kipe makambo na monter. To ça la promotion Famille Bota à chaque fois bolobaka nanga Papa Kulutu to sepelaka na yo po yo yaka na promotion. Promotion mata film fait talama. Film et talama Famille Bota tolobi boy. Film il faut talama. Ndenge zo talama wana biso Famille Bota to talama bongo te. To matisa liso film et talama partager. Surtout partage na yo. Partagez film. Waka yango. Kozala égoïste c'était la Famille Bota. Famille Bota moko azui film et kazana reta. Kotisele yango. Donc, c'est ça manière autre de soutenir notre patrimoine qui est Belleville Kandi. Poutine l'écriture. Maman Ochigari. Maman Akoma Koma. Maman Mouvement Mabé. Moi, s'il y a des cas difficiles. Alors, Le Monde, 6e épisode, Lelo, je crois bien, dimanche, 6e épisode. Bola na mona bokebi nyonso. Total ndenge niveau Belleville zonyo kwama. Niveau mama Léa Makambazo sala. Batu musuna bikela banda bozo silika. Azo sala bongo poani, azo sala Belleville bongo ponani. Bilenga boye, il faut que ça on na Famille Bota. Olingaka Belleville, tika ko sala sambla. Olingaka Belleville, tika ko sala sambla. Olingaka Belleville, botika ko sala sambla.
olingaka Belle-Vie botika kosala sambla famille bota balingaka Belle-Vie batika kosala sambla ebele conscience na bango bayebi ke moi soyo tozo na biso na ye problème te toyaka kapona ko bebisa image na ye na communauté mais nzambe na lula nzambe ya ba pasteur nyonso basambelaka pona Belle-Vie nzambe ya bandeko nyonso batu tout na Congo témoignage ezalaka moko Belle-Vie alobaka nete aza kimia aza boye mutu abongo asalela mutu mabe wapi ali famille bota tosimba Belle-Vie na mabondeli tosimba autorité morale na biso na mabondeli tokutani ngana bino na 16h pile tolanda film na biso Le Monde. Merci beaucoup na famille bota mobimba mama Anima Longa mama Passa amboti na yo yebiselanga Élise Lombula Davina Lombula David Lombula na linga bango mingi tonton na bango linga bango mingi yebisa pe père bamboti na ye Chidit Mboyo mwana popia Djobu molandi monene ba film Belle-Vie akenda kenda yo yebi. Merci beaucoup na ba base ya Londres maman chérie ya biso ya mwasi baza famille bota à Londres Niclette Douma petite sœur nanga famille bota ya dégâts venanga Adrien Chamotomètre beba zibeba na lela yo danger s'abonner na chaîne nabino Jerry Kobetox somoni bato bobaka Jerry oteka ka ba chaîne yango s'abonner et puis bokei na note na cloche ya notification wana po ozanga ba notification tout chaka musapi osaila makambo nyonso et olela ngbenga et osala bien. Merci beaucoup na sponsor officiel ya Jerry Kobetox Mama Mamicho depuis Monaco. Merci beaucoup Mama Mamicho. Merci pour na ba geste na ozo sala. Merci beaucoup na Yasmine Forever. Wana zalaka na ngambu ya Fally Ipupa na yebi pe atala mabafi atala pe ba film Belle-Vie. Yasmine Forever la Warriors. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye. Total à 16h pile, total à film, 16h30 plutôt, total à film et biso Le Monde. Bye bye. Non, les famille Poupa. Dans la musique, la famille Poupa porter. Na mutu nanga Kirikou. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Bolima Bolimi, Bolima Bolima